tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp ezawa na pona kobenga na zawa na pona bino pe bozawa na pona biso na comité na bino ba africain bazaboni makambo ya insécurité ya Est de la République ezali kotala ONU plus Union africaine mais bino ONU na organisation na bino wezali organisation na bino ya biso pe ata africain moko te aza na kati na senga kibino depuis l'année passée cette fois-ci na yebisi bino lisu davantage ngai ou moko na biso parmi ba africain il faut moko azala na kati wata la makambo Afrique est-ce que Kabila koka ko yisa mindel bongo c'est-à-dire na gestion ya sommet bazo sala wana banda mukire banda bachana no africain kuna te na comité na bango bacha kaka ba secrétaire net confiant na no bacha kiwana mais pour le moment là bazan africain mon côté na comité directeur ya lokwa mais président Fachazo senga bango bacha africain moko kuna webi bakochana Fachibe kaka yende bakocha kuna parce que le leader en Afrique pour le moment ce que boy Fachi salamu kilina ce qui déjà Fachi azo ibisamindele bazo yoka yo Kagame yozana yo Kabila yozana yo Goma yozana Goma ezali ville ya province we yebani na Congo province ezali moko ya province parmi la province ya Congo ezali étrangeté pour que le chef de l'État Boko Makuna a négocié nana le chef de l'État arrivera à Goma pour terminer le problème. Il y a peuple congolais qui va faire Goma. Goma ezali abattu INCT. INC n'est qu'une partie, poignée de champs. Au bazana il y a un parti politique, il y a UNC. Bakoki kozala lelo jamais. Bazonet ville en otage, sécurité ça sécurité yamboka. Tango bazo piller minerai ça minerai yamboka. Ezali minerai ya Goma te. Goma eza Congo à province. Mais minerai c'est à Congo. Vrai ou faux? Maintenant, tant que nous avons batouana, balobi partout dans le monde, babomi va congolais. Est-ce que balobi va gomatracien? Balobi va congolais. Maintenant, président congolais, alinga que tu régler le problème à congolais, mutumoko va bimi à telemi, ote. Ils sont au lobby avant Oya, il faut y avoir un directeur de cabinet. Directeur de cabinet, oui. Il n'y a qu'un seul pays au monde. Oh, Moutouaï Bimbango, mais bazo ça l'éveiller. Par des pasteurs, parce que ça la veiller. Veiller pour ma bimisa mouyibi. Donc, n'a pas pasteur, n'a pas un politicien. Bandana Yaki, j'ai déjà installé agence de lutte contre la corruption. On est à Yokakata Salini. C'est pour leur dire, na compte ya agence Wana, nous allons lutter contre la corruption. Nous allons lutter contre la fraude. Loko la caméra là parmi bateau qui corrompu. Yangwaza na bolo. Président, chef de l'État, dans peu de minutes, dans un discours bien raffiné, il a fait le bilan il y a une année, 8 mois naïe. Polanda qui en bien. Il a dit depuis mon avènement, liberté d'expression, ouais, c'est là qui offisquait autrefois. N'a pas essayé de Congolais, non. Depuis que je suis là, considération à Congolais, autrefois, les bandes ont quitté. Et ça, les lois toujours le banabino. Lobby c'était le 22. Le 21, Yambaki, Banaya, tout premier ministre. Patrice Emery Lumu. Vous savez pourquoi Basololi? C'est que Lumumba tika ki nanda kuna yebi makate salini. Moi si na ya Koufi atiki mikande pa banana. A lobby pour que makambo eza dévoilé au senga. Le reste ya corps ya tata nabino eya. Président Félix Alobi, nyon soit ezali ko concerné tout premier ministre, il faut zonga na Congo. Comme Mindele Bandimi,
bana pe balivre secret et pas facher awa tozolo bana bino ko banda lobby makambo ebandaka te salini oyo nyonso ayebi kayiba kimbongo ya leta José Makila mokwa oyoki lisolo na ye $900,000 webi mboka oyo bato basaka na mbongo parfois ndenge oyo kotelema wa boyi ata $10 etika na palais te $100 etikali te mais moto abandi kokonte boyi 1 2 3 4 1000 papiers 2000 papiers 3000 papiers 100,000 papiers ya $100 azwi mbongo wana okanisi bakeye kotia wata badefi mbongo mpo na kampagne ya Shadari mbongo badefi yango na Rau Bank mais mpo badefa mbongo comme FCC bazodefa mbongo na compte ya Transco mbongo ekoti epa na ye esali eloko te transite directement epa ya José Makila José Makila mpo azwi apesi FCC yango campagne bamonaki partout festin wana mbongo ya l'État maintenant nyongo etikali na compte ya Transco il faut futa nyongo pendant que moto aliaki mbongo eza FCC donc mbongo na biso nde bazodomda nango partout pendant que yo ozotelema bazofinga yo chômeur bazofinga yo fainéant pendant que bango basala te mais bazwi mbongo bango basala nango lelo bauta nango wa moto auti Rwanda akomi riche yango bomonaki na kati ya palais du peuple moto aza sénateur lokolo ya koti sénateur mosusu atelemi mpo ayamba ye vous savez le secret bauti ye na ye kuna musika na mboka oya wambala moko DG outi mboka oya directement ministre osali nanu te oyebi eloko te mutu wana porte bonheur na yo somboni est-ce que otekala kofanda yango ezali kotelemisa bango à tout moment mais Fatou Beto alobi moi je ne fouine pas et je ne fouinerai jamais dans le passé mais justice à lobby pour que mon travail soit complet je dois fouiner le pas parce que pour renseigner le justice à sala kamagambo présenté pendant le loyeba yango c'est un principe ya liboso ya droit na yem sabino yango na bimisa na droit eloko ya sikeza la kate na droit nyonso oyo justice fa sambisa eza yaka mutu nyonso ntango akoya devant l'état itakwira ere moko ntango bato bazozwa cour balinga bongo te tombola ganga base nazoshite calme mutu oyo aye kofunda c'est-à-dire eza likambo eleki deja mutu auti kobeta nga mbata est-ce que azobeta mbata non auti kobeta nga mbata mutu auti kotushe mwasi na ngai nyonso na justice ezaka le passé donc soki justice asali na passé te asali na histoire te aza justice te pour que la justice travaille il faut finir dans les pas le premier docteur en droit Tshisekedi connaissant déjà la doctrine wana il avait déjà transmis à Fati alobi na yebisa bango okofine te mais hors justice pour travailler faut fuir yango sikoyo ye abibi maboko pembe mais justice akomi kofine maintenant moyo okima eza José Makila yaka yo Shadari yaka tango bazokanga ma bloc bazobanga eloko moko baso bakangi moko ye akopesa passe pas mususu bakolanda na bango nyonso na boloko pour éviter cela il faut la regrouper mais Fatou qu'est-ce qu'il a fait il a changé dans la justice place bazaki l'espoir voilà pourquoi guerre na bango ezalaki va contrôler justice par le biais ya premier ministre et vice-premier ministre de la justice dans ce sens là histoire na bango tout ba ko effacer avant ba condamner mutu il faut botuna premier ministre de la justice pour y akozala président du conseil supérieur de la magistrature maintenant pour éviter cela Fachalobi na bango amoni déjà Fachalobi na ye José Belé kobeta kanda mudam Sabino secret na IDPS soto lobio banda côté ya yomoko okokufa avant pour que ngana za na souffle il faut na beti mwana kolia beti Moïse abeti yoka so abeti wana bino tu bokolia bien parce que ngana kobeta te Moïse akobeta mususu akobeta donc il faut tous na moi espérance na déjà donc qu'est-ce qu'on dit
Na minute oyo, qu'est-ce qui se passe? Oyo Kanda. Président Félix, en changeant la justice, c'est là où j'étais, il avait confiance que espoir na bango etikala ki na justice na armée. Mais bato ya changé ya sikawana. Baza bato ya na bango na opposition te. Baza bato akuta ki wana, mais service comme tel et ça qui est tout fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après si bango un vent nouveau. Alors na bango muto yebi kangai. Yon armée aux alliés soldats du peuple et non soldats ya Kabila. Mais boyoka ki ojo, oh non, le procureur pro Kabila et pas la mère menée. Ce qui montrait comment justice c'est ça qui est inféodé et puis privatisé en politique. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait changer là-bas. Mais bango balance qui défi. Soit Zamoubal a nommé l'armée, soit Zamoubal a nommé la justice. Or le chef de l'État a nommé partout. Maintenant, le jour où il a nommé, c'est le jour où il a eu pouvoir naïe Mobimba. Pourquoi? Parce que là où il fallait l'attaquer, il a déjoué les plans. Maintenant, partout, Bazali Kokende, Bazo son moyen pour qui me la tête. Bakota boy, justice à ça. Bakota boy, l'armée. Bakomi Kolukamena, non, pas éliminé. Nani, général John Minungala, et Nani, John Numbi, pour que Bala Fachimuto Bomiye. Mais Fachimia pour rien. Voilà pourquoi, dans le discours de lobby, nous avons retenu 4 points. Point à Liboso, à lobby, je vais redonner les sourires au plus tôt possible dans le peuple de l'Est, ou à souffrir plus de 20 ans. Par là, je vous ai dit, les accusations contre Kabila. Parce que pendant 20 ans, le président Félix Azaki présidenté. Pendant 20 ans, lui n'a qu'une année et demie. Donc 18 ans, Isaac Kabila, c'est lui le responsable. Deuxième point, il a dit, pour que guerre soit ici, là, il faut Babouro, Bakologuer, il va financer, Bayebana, et puis il va sanctionner. Troisième point, il a dit, moi en tant qu'Africain, je trouve mal, na katia tête, il y a organisation, tozo pesa, bilan nabiso chaque an, madame moko nabiso, azate. Mieux vaut bozongi samoko nabiso. Par là, il plaide vos candidatures au Bakocha Isaïe. Il y en a à cause de la présidence de l'Union africaine l'année prochaine. 4e point, et Yasuka, le président chef de l'État, donne le temps. Ton Aïsani. Oh, Yonyonso. Ayebi Kaza sur le sol congolais. Illégalement. C'est-à-dire, Monisco. N'importe quelle association. Et là, Konyonso est allé Mundele. Avant Bazong et la discussion, pour organiser ma camou, il faut d'abord balakisaye bilan à Bango. Au Salinine, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que les lots, coopération entre FRDC, na Monique et Zamalamouté. Pour ceux qui sont là, qui est-ce que tu as Kali? C'est ça un discours que les gens attendaient. Et on n'a pas attendu ça chez Fayoulou, chez Mbemba ou Katumbi. Bazaki posait la présidente de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, à demain. Fatima Nazoe Bisayo, yo FCC, yo Sutuka, yo Ngadeni Lesi, Pasteur Yancho. L'air yo zo boulé que non, Kabila na 2023 comme président. A commandé président na Céline Yassep. Il n'est pas FIFA. Dans le bateau. On va comprendre que non, discours ya chef de l'État ya mukolo ya lobby et Watakamboumate et Salinine. Les lots na Césaire. Communiqué, il y a département, il y a États-Unis. Azali ko dépêché 12 experts, il y a Nations Unies, na États-Unis, na Ouganda. On a enquêté sur massacre et le Canaan en 2005. Na Est Yambo. Azali ciblé, Yoweri Museveni. D'où Ouganda, il faut à dédommager biso na 8 milliards de dollars. Yo tata na yo non. Maman na yo non. Kangamuno. Funga ki. Wiki la muka. Fachime. Tombo la sigolo boko kangaba. FIFA. Parti au pouvoir. FIFA. Alors si on va comprendre que non,
Kabila na batu na ye bango tufa tiabwaki bango na lubwakwe awa yokadanga diplomatie ezobeta ma cher compatriote politique ekomi ele politique ekomi chile. Il y a un temps présidente ya cour suprême ya États-Unis d'Amérique oyo babengi na kombo ya Rit Plénaire autaki kokufa à l'âge de 87 ans na cancer. Il devait se vivre. C'est comme pour l'instant il faut nommer président ya cour suprême ezali Donald Trump chou mwana mate. Il faut nommer président ya cour suprême ya États-Unis d'Amérique. Alors on comprendre que non facha memi bango wa mukolo ya lobi Kabila babimisi akobimisa na maka bayebisi papa toke liba toka yi tuyapambe il devait se vivre. Sikoyo mutu oyo il faut nommer président ya cour suprême ya États-Unis d'Amérique et ça Donald Trump chusa bakonome na batu oyo basali favori mutu ya liboso ezali mwana mwasi ya 52 ans Barbara Korekeva ye mutu donc aza conservateur après ye eza na maman moko boye ya 48 ans. J'espère il devait se vivre. Nazoyebisa yo facha memi bango liko ya mibale eza ami Konai Barnett. Alors que élection ya États-Unis d'Amérique il faut esalema na le 4 ya novembre. Alors lobingo Kabila salaki lobingi nyoso na maye falaki akende États-Unis. États-Unis a lobby soki onyatia wa mukwa mukoma Kabila le larata salini akimeli sikoyo pa Tshisekedi ya yebise ngai naza na contrat nazali na impact na peuple Congo tombola loboko kanga ba donc batu oyo Trump il faut nommer ezali Barbara Korofa azali d'origine cubaine. Deuxième mutu azali favori ezali ami Konai Barnett. Donc na batu mibale wana mutu moko akokoma président ni procureur ya cour suprême ya États-Unis d'Amérique. Nini yango sikoyo ekolekana il devait se vivre. Pensi ya ba républicain balelaka te basalini alors que na ba état clé ya États-Unis d'Amérique Floride Mississippi na Ohio eza ba état oyo ezali clé. Alors que Madame Barnett Korkova azali originaire ya donc azali d'origine cubaine mais azali mutu ya ville ya Florida ye mutu akokoma présidente ya cour suprême ya États-Unis d'Amérique. La déclaration na ye ya liboso alobi bacrime nyonso posé na RDC tokotika yango inaperçu tout avant les élections. Il devait se vivre. Trump il faut ayamba tous les présidents, tous les pays membres. Il y a Union africaine. Akoyamba président sortant ya Union africaine, président entrant ya Union africaine. Président ya Union africaine entrant ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Il devait se vivre. Tolo bate. Selon Madame Barbara alobi bangona département ya États-Unis d'Amérique balingi ba imposer nouvelle politique na Afrique. Mais mutu pays akozala médiateur ezali République démocratique du Congo. Mutu akozala pion na bango ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Tout parmi basible na bango balobi ezali na liste ya plus de 5448 membres ya FCC. Oyo basali inculpé na massacre ya alors tous ceux qui batangi kombo na yo na liste wana ata na élection municipale okopostuler ata mukolo moko tout na 2035 soki élection ekozala na 2030 obololo soki élection ekozala biso tu awa badepute sikoyo oye na assemblée nationale omoni député aye na mo eza mpona koyebisa bino keno Kabila amata abambana na mabele alela soki akolela
akobika ata mukolo moko awa Union européenne nazoyebisa yo ke no politique ekomi ele idepes FIFA déclaration ya président ya parlement européen David Sassolo alobi bazotravailler déjà sur logiciel oyo eko-identifie peuple congolais na Aden Mbalamoko madikelela salini oh identification eza distraction est-ce que identification eza distraction batu nyonso bakoma bakongolais na kimokolo bayebe parce que kofina yo ozofina nationalité ebimaka te salini ne tombola loboko kanga ba balukaki bakosilisa ya awa sikoyo tozosala synthèse ya discours ya chef de l'État na lombangu po toleka na bainformation mosusu idepes FIFA discours ya chef de l'État ezalaki normalement na 4 volets yalaki na volet économique volet politique volet sécuritaire na volet ya santé. Premièrement na volet économique po yebake non Tshisekedi aza vrai patriote. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président élu de la République démocratique du Congo, propose l'annulation et l'allègement du dette des pays les plus pauvres de l'Afrique. Il ne peut se vivre. Dans les pays où ils sont plus pauvres, dans l'Afrique, Fachi alobi babomela bangomo dans la COVID-19. Sur le plan économique, pardon, sur le plan sécuritaire, il ne peut se vivre. Des places oyo Fachi na Wanya Azali na yango abeti FCC na régime criminel mobimba na librande. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle la communauté internationale à sanctionner les réseaux bien identifiés soutenant les groupes armés à l'est du pays de 1999 jusqu'à 2018. Tous les criminels à bientôt ils vont récolter ce qu'ils ont fait. Yango Monique na batu oyo chef de l'État travaille na bango na service de renseignement oyo a travaillé na bango. Normalement mobilisation na Goma ezalaki ya maka parce que Sylvain Mutombo azalaki wana Jacquemain azalaki wana asali mama na sensibilisation. Tous les chefs coutumiers balobi biso awa tozo ya mbakanga Fachibe baye kwa nile voyage pour nani vol ya logistique ya chef de l'État. Le recueilli est commis à 250 km ya Goma Balamoko Singeleli à partir de l'ambassade des États-Unis. Le pilote Balamoko English teacher. Le demi-tour. Bazon a raté la saline. C'est vraiment ni annulé le voyage. Donc c'est dit à Makambwebele pour des raisons sécuritaires. Il devait se vivre. Parce qu'il faut que non, Kabila na Fachi va se séparer à quai de poissons. Fachi a tenu tout le protocole. Va dire Misaël Liba. Parce que selon Kabila Kendaki Namu, na proposition ya Liboso, Onini, il faut procurer, il y a cour constitutionnel à Salamouti, à FCC, pour dans la coalition. Facha Yebisi, Ozalibo, Uchimutombo, Ukumashi, justice est allée indépendante. Boni Boni, aucun de voyez Bissanga Makambo à coalition. Nayebi Makambo wana. Deuxièmement, Rosa Malonda, Nani, Kabila, Alobi Makambo Rosa. Sokande Rosa, moi si naye Azali, Lekia, Obemina. Donc, régné ya FCC, donc, Baza Babokilo na Babokilo, Bango na Bango. Parce que, moi si ya Patient Sidibé, Azali, Lekia, Nemi Milani. Awa si vous comprendre, Kabila Kepa na Makambo ya Rosa. Facha yebisi ekosimba ta mukolo moko mutoko zala wana fibo na fi yego deuxièmement Kabila aye otano le deux juges ya cour constitutionnelle place na koshitele il ne peut se vivre otano Fachi il faut en revoir par ordonnance wana aye a proposé parce que au moment danga basala ki na Baba Kyung qui
basignaki baordonnance ya babakyungu parce que baproposaki bakombo. Kabila pesaki bakombo ya batu na ye fidèle. Facha ayebise boye na batu na yo fidèle na kopona batu oyo ngai nali yango apona José Makila na Lambert mais awa a bientôt okoyoka José Makila mukwa Lambert Mende mukwa parce que directeur financier ya Vodacom oyo bakangaka abimisi basekret ebe Vodacom abandaki kopesa pangwa 15 millions de dollars abe bango wana ebandaki kokende na clan Kabi des fois tchano maka bango à l'échange na ba ordonnance ya babatu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Kabila le dit bon ceux qui au réforme ba ordonnance ya cour constitutionnelle comme ça pour ba chichwana il faut ba prêter serment dans l'Assemblée nationale na devant Sénat. Oh ceux qui bango biso to ko investir bango tellement to sa majoritaire facha ebisie Osamba ya la tamu kolomoko nga en tant que garant de la nation balamoko na ko dissoudre l'Assemblée nationale IDPS vifa parce que il faut ya bakeno batu bako créer crise ezalinga ite ezalinginomo alors que avant d'entrer ya vacances parlementaires facha benga ki Janine Mabund abengi Alexis Tambomamba na Pepe Ilu ayebisi bango tout royo muto ko sala baje na dissoudre l'Assemblée nationale sans hésiter. Tout biso nyonso IDPS vifa. Sima ya fache. Nazo yebisa yo mutu obeta de loterie po ya na Congo. Yebe. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Fatime! Fatime! Communiquer avant de continuer. Nasengi bato bazokende pressé. Oya kolela o son akomi kosala triage. Yebe? Yeah. Pardon. Ezali communiquer aux charpentiers, aux alliés ingénieurs, aux alliés na lobby boye, aux alliés charpentiers, aux alliés ingénieurs, aux soudaka, aux alaganani, yaka tokutana na bureau. Yebe? Ok. Déranger. IDPS viva. Nazolo batongo nyonso. Soki na poti ba émission. Soki na komi boy. Mais soki na koma kawa, nazali ko s'efforcer, il faut to le faire bongo te. Soki na ye, il faut batu ba ya ko interviewer. Mais pourquoi ezo zelangai? Nazali ko s'efforcer, il faut des un peu attentif, boyo kama kamuni nazolo ba. IDPS viva. Biso tozalaka soki na zimo eloko. Na yeki kete songo pakala na beta pe solo le baba ningeza bo mote na ona lobi boye ozali ingénieur ozala charpentier oyeba songo le pakala soki na siri sawa o lelo na yebi soki ere kozala te soki ere kozala te mais bokotika contacte na bureau et pas cordon bleu. IDPS viva. Oche kombo, oche numéro de téléphone. Nyata bor to sala nini? Yebe? Yebera. Kobo scandale.
Fatima. S'il vous plaît. Baby, na mokili oyo kozalaka presse te. Banga biloko madese ezobela po batya na mesa tolia ande eza bongo te. Élection na mboka oyo bino bosengi élection avant recensement. Avant tokende élection tokende wapi? Tokende wapi kombata? Na ntango nyonso ekozwa biso tozala wana puiske lelo tokomi komona bahahaha na babebe bazebe nazotuna bino tokendaki na élection oyokaki na FCC bazalaki na ba-AA ba-ee ba-ee bazalaki ebe omonaka bango wapi siège na bango wapi siège ya composition AA FCC bozo comprendre biloko wana mais babimi député na plateforme A plateforme ya FCC wapi siège ya plateforme A eza te stratégie wana biso betolobi boye lokola bino boye na bastratégie zamba alalaka te ayoki losambo fati chef de lokola fati congolais d'origine makila bacongolais ezosenga toyeba nani aza congolais nani aza congolais te soki fati alobi élection ekende tokende élection ça sera wotitra tokondima yango te tokosala marche yebe son moral yebe recensement d'accord oyeba moto bazobenga madidi nani Martin papa na ye nani mama na ye nani lakisa biso papa leki tangela biso histoire ya village ya bino natal lakisi biso 3 camarades oyo okola na bango soki oza congolais epuis période ya mobutu tozaka na nini eloko signale yango wana zela bokolapa bokokonda na sosi bokoko bakomo bine bosa bandi mabe bokomi badictateur bokoyoka nini tika mokili eza tour à tour oyo eza tour ya idps na peuple ko peuple asepela kala okei na baaéroport FCC okei na babich FCC okei na baservice DGRK DGDA nyonso esne papa toyingi kotika FCC na moko oyo toza majorité il fallait toza misala bokolapa bokosundela misala puisque il faut baodite bayeba monsieur Yuma ogéraki combien lakisi biso bordero ya facture depuis ozalaka na gestion na yo yebe et puis avant tokontinue toyebisa inspecteur boy moto akorompre yo te sala mosala na yo ndenge esengeli sans influence ya songolo kakala oza nombe na ordonnance ya nini ya chef nani omone nani bachimea lobi bachi azalaki na discours ya na tribune ya Nations Unies mais par vidéoconférence okoyoka badetail guerre ya Congo esilaka te mpo na nini guerre ya Congo esilaka te ezali na basoros ezali na ba Bill Gates ezali na ba nani oyo ya américain wana nani président oyo akala
Clinton, Bush, bazali na complicité. D'abord Clinton bazali na balien na Kagame. Bazali na balien. Papa, quel est la catégorie? Est-ce que batouane na village? Bazozo manduki wapi? Oya kobundisa FARDC. Basumela kango wapi? Elekana na village nini? Et comme na frontière wana ndeni. Baza financé par les mafieux. Bango ni bazotinda bango basala kakere wana bayiba ka ba minere à chaque fois. Ezali ke mutasala kama be musée. Musée. Quand tu sais que nous allons baki, mais c'est bien facile, tu sais que ha oui. Bazong, oh, ici il n'y a pas des étrangers, il n'y a que d'ici Makara. Est-ce que d'ici Makara aza congolais? Dala, Doroye Babino. Soki yo nazo mettre en garde na bato bakomi ko lakisa bato na monoko ya tikanan ero to sengi mutu yo sala na monoko na ete tika ngonge koka okolakisa biso za congolais oza mwana akabeka mama beta chilu oza mwana ya bandun beta kikongo beta kinani kisuko kisakata soko yebi yango te be beta baba ko beta beta asenga comité oya biso awa oya identification ya ba langue tokosala yango comité wana tokozala na ba uniforme tobeti kitetene alati kitetene to lani hambo alela batetela fort na lela likambo epongala na lela batona fort hambo likambo la elo viva voilà omoni détermination ya IDPS ceux qui tozaka déterminé te mbelelelo Congo etekama mais lokola Fachi azali garant de bon fonctionnement et puis mwana mboka yango azoloba ke intérêt ezali ke le peuple quoi le peuple da mais na ngambo ya FCC ezali les ventres d'abord les étrangers lelo na eza l'information journal ya Tanzanie officiel na chaîne nationale ya Tanzanie listening yes controlling il est best viva il est best viva na lobby na Tanzanie journal officiel ebimisi ba biloko ya Kabila d'une manière officiellement vilain ouais Kabila atongi na Tanzanie atongi chambre ndako ya 250 chambres sans compter ba piscine sans compter ba bateau ya Gaillard sans compter stade moi si journal va désolé mais dis-nous bato boso yebisa biso Kabila aza congolais nazoloba boye un pasteur ya Choko IDPS viva un pasteur akendaka mosala na ye azoluka Sharif Mekako Nadi Brozon Adelina Ndenga Rouge
Sokotali Olobi, un pasteur, il faut être le modèle. Un pasteur, il faut être le bandimikete. L'opposition Zamba Kelina Oyango. Jamais quoi changer yango. Mais vrai pasteur, au pasteur Roy, à côté na ba boutique et à chercher ba savon. Bakoli movate ande. Asa modèle était. Akei ko bimisa ba professeur Lukuta. Nana kungaki awa ke na FCC ba pesa ki communiquer ke na élection eza prophétie moko pasteur et 2018 eza Shadari ndako gagner. Mobosani yango? Shadari a gagné l'élection. Shadari même moi si na le bige aux aventuriers. Il a gagné l'élection. Banana yoko. Unasema ni toka kule. Toka ko. Nazoyi Sabino. Ngai na lobaki awa boy. Soki opposition, soki fayo la sali pesa mobali. Toko sala ina nete. Dans quelques mois, opposition de Salani. Et vous fitez. Opposition, vous fitez. Et ça n'a rien à voir. Fayoul Yemoko, je suis président. Yemoko, je suis vérité des îles. Yemoko, sorti de crise. Yemoko, député. Yemoko, à s'autoproclamer. Yemoko, à lobby premier, Félix Alongo Tamwambazo. Un politique, téténine. Voilà. Voyez que Fayoulou a poni Batunaye. Basi, pourquoi pas Abala na Bandung? Pourquoi pas Abala na même na Bakongo ou bien na Bangala? Akei Kobala Camerounaise. Tikate bomba. Tole bomba. Mais yoka. Bino ba maman vous soutenir mon type one. Ba maman tu vas comprendre ma débité. Tipo ya ça t'inter. Yemoko ayena ba sortir à crise. D'abord failli la banda de Bukala. Abandi na discours nini. Ba maman soki boke wana na Kisangani. Soki bokuti machine. Buka yango tumba yango. Wana fayo. Après alobi boy. Soki bokomi zoka ka papier. Kotisa na iri. Nabi. Wana fayo. Après yego le boy. Non, je ne peux pas refuser les élections. Toko kende mais Binsonyo soto za na résultat na papier. Ayeko le boy, c'est Tshisekedi wazo trahir le peuple congolais andimi machine à voter. Nazo tuni bato bazo bossa na ba histoire. Entre Fachi Oyandimi a lobby avec sa machine, nous irons aux élections. Now Oya a lobby que token na machine te. Nana saraka ya sara kabila. Nana saraka ya sara kabila. Soki élection na le baté ko matana loba. Soki élection, soki tokenda ki élection te avec machine. Nana lingatika na pouvoir. Na profit ya nani? Mais tout balanda Fayoul. Je ne sais pas basala que réflexion. Basala kama yende basala bavanda ka ba réflexionner réfléchir. On a kopesa ba maloba nini et puis ko loba pas Fayoul. Fayoul vrai tétin. Natoni bino. Yo boy machine. Olobi totumba machine. Lelo machine eye facha lobi tokenda avec sa machine. Lelo zo akize fachi ke
Fachi nde azopesa alliance na Kabila. Mais Fachi aza mayele. Alobi boy, la coalition est la recherche existe. Mais coalition dans les lots. Okoyoka mulunge. Na kata coalition, okotika coalition. Fachi discours na ya lobi boy. Guerre ya Est. Ezali boye. Soki ezosila te puisque Fachi ayaki na détermination guerre esila. Mais lokola batu oyo bazalaki kosangana babayiba minere bapie mboka na biso balingaki teke mboka oyo ezwa kimia entre autres ba multinationaux baeuropéen baza na kati baaméricain baza na kati bafrançais na babelge baza na yango Fachi amoni bamoni ke aza na bolingo ya kochange mboka nazoyebisa bino s'il faut Fachi alobi boyi s'il faut donner ma vie on appelle à Est tokosala nini yango asengi au secours la communauté internationale. Voilà le moment où nous devons nous prendre en charge pour aider biso pour pesa biso ba identité Fachi aza na identité yango boye kokende makambo ya Goma oyo Fachi aza na information na tuni bino na dossier oyo ezali na intérêt international na intérêt ya mboka ya province nini Fachi ako privilégié mais bato bakomi wo bamosusu basokoma boye batitre bozokoma na bamédia wo Fachi abangi kokende na Goma non Fachi abangi na kokende na Goma te c'est lui le chef de d'abord image ya Goma oyo ezali ya kala oyo bazotangisa bazolakisa mabanga na nzela ezali baimage ya kala mais bato bazalaki mobilize baya koya bachef de l'état Fachi azalaka motu ya chombo lokola agenda na ye permettre te alobi totya na se tovanda tosolola ngai moko nazali awa nalandela likambo ya trop avandi wana atie casque na ye azoyoka interprétation ya discours ya Fachi nani akoyoka nini soki ezalaki tipe oyo yakinga kati olinga boyoka Fachi aye na changement monde entier va comprendre que discours na ye lelo elekaki na ba RFI balobi eza discours ya koéveiller moral puisque Fachi aflataka baminere te avanda na ye kuna ayebi bango aflataka bango te anzalisa bango boye soki lelo guerre ezosila te c'est vous et yango nasengi bino maintenant toede tosala brigade tosala d'abord Monesco oyo ezali Monesco oyo elingaka changement te il devait se vivre il devait se vivre ba renforcer Monesco batraite baza na kati bazali bapreparaki bo na Kabila na bato na ye pourquoi oyebi boza kose souvenir na accident oyo esalamaki Fachi akendaki na yesi boyebi yango te chauffeur président akofelaki na nzela nini na nzela nini na accident nani crash avion esalamaki na nzela nini Fachi akendaki te base précipitaki soko moni FCC bazaka kao Fachi be Fachi sacha liboma asote libulu kolobi ayiti kokoyoka soko okozela kokolemba osezalaki boye aya mabe Fachi avant amata azalaka déjà informé te kaka montre Fachi azali bien protégé kobanda litoi na ye ntina lokolo na ye bore eza likolo libende ekeye koma libende boye akokende te voilà akokende te ozela unini Fachi ndenge na ye te non
mais Fachi akokende, ce n'est pas encore le moment. Akosala surprise, mokolo bino kokosala kokoyeba te. Yebe! Bon, même Fachi akei. Même à Keïté, wapi ma bébé nous sommes kaka. FCC comme à l'ami, Mounin, naï la moka. Oui, dans le bateau comme ça là bas. Pourquoi? Dans lobby, pourquoi dossier voyage à Goma et Zali Kopé sa bango passi? Est-ce que et c'est là qui va travailler sur ce balinga va kenera Goma, tu es Zali Fachi. Le bon piège na bango a raté, la main bateau est pas tozana bino lokoli na lobaki dossier tozana ngwao boyebi dossier tozana ngwao eza dossier nini dossier nani dossier wana tozo préparé comment tokosala yango bozala informé bazo exige ma makambo moko ya mike tobongisa otoleka soki tosisi yango toinforme bino si bamotema tokotika te tokotika te totika yango oyo ezali penalty bapesi biso bo gardien baza te yoga lelo bato bazotuna eloko nini président asali mpona nini tokomi boye si ekomi boye mais tuna bango toza d'abord sur plan économique crise eza mondiale soki bato bazoloba bato bazolobi o dollar lelo emati banani bazogere bango eza banani te banani oyo nani aza chef ya gouvernement eza nani banani baza na baministre ebele awa yango totimbeli kope ezali ke bafaire échouer chef de l'état lokola ayaka na langage ya le peuple d'abord babloke boro na ye Fachi mpe azali mayele bientôt ekosala remaniement ekoya tous les ministres oyo bayoka d'abord oyo bayoka kete asimba maboko o songolo pakala ozotika mosala na kokangama piège eza boyi FCC zo regrette poste ya ministre ya justice komone ya nani tunda ya nani kasenda ya nani kasenda ya tunda ya batu bawo bazali na polémique na réseaux sociaux oyoki bato ya INC babimisi bino communiqué officiel balobi kame sinalobaki ya combattant nalobi kamera azobela te mais lobi INC balobi boyi Vital Kamera aza bien boyoki yango te boyoki yango te combattant mais bato balobaki te batindi na poto asa kendaki batiki kaka oyo echantion awa ezalaki robo obanda koci batongo na centre ngana baci batongo ya lobi alobi te nabiki tika naza bien bakei balobi mosinga boyi biso poske omoni acte bandeko ya INC bazosala ezali nini bayaki na FCC basabote kokita ya Fachi balobaka ete tala eloko ezali boyi or sur terrain plan ezalaki bien préparé FARDC Moura la police soki olinga kosola boyi mobana nini président azobanga motu moko te mpe élection Jean-Marc Kabunda awuti kolobao champion na biso soki élection na 2023 eza nani biso mpe tolobi boyi élection ekosalama oui mais élection sans recensement tokotikala kondima yango yango toyebisa bato tu diaspora bazali bana toza na posta na bino mpe bokozwa identification bakosala bino enroulement kuna bakoidentifie bino ezala bochange banini me yebela
baoyo bazao tokobanda nanu recensement na est ekozala biso 4 ans. Est-ce que tozoyoka na kwambata nazoyese Gilbert Kakoni recensement ebanda awa te na Kinshasa ebanda kuna na este babanda koidentifie papa ozali soki mwana ya oza kuna yo mwana ya Ilunga. Bon, Ilunga ya nani? Mama ya Ilunga kwa mwana ya nani? Papa ya Mutombo kwa mwana ya nani? Ero linga ofyoto rebo bandise na nasi oya lete babeti yo okeipe boloko mpona watu trahison otrahiri biso okosi biso ke ozali ko nde tokosala yango. Donc lelo combattant comprendre que soki moto azotuna faci asali nini non faci effort na ye ezali d'abord bolingo ya mboka na biso. À l'époque yoko Kabila akei kotonga na Tanzanie Mobutu oyo bato bazoloba aza exemplaire non Mobutu aza exemplaire te moto asali ke bako anyoko repartir pese eza nani eza nani mais Mobutu quand même akei kotika stade de martyr akei kosala po marchand asali palais du peuple. Kabila 18 ans otikeli biso nini? Ile pesa viva. Nani amemikuluni na mboko? Nani amemikuluni na mboko? Ya muna sengi. Na sengi lokola ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakoni. Banda nomination ya konome ba gouvernement ya sika. Na ba chef du quartier. Chef quartier oya sali des siècles na poste wana. Bolo. Tolongori yo toshe mususu. Tokeina chef ya avenue osali place wana ombote tolongo tokeina bourgmestre na Kinshasa tolingi balongo na bourgmestre ya Kinshasa ya komina Kinshasa komina nani sabu nani nani wana osi tokeyi na kalamu kadi pour permettre ça toye na barumbu komune nani komune azaliwa tochei libanda tolongwe yoka tala tokeyi na masini tokomi na masina mwana aza mwasito mobali toche libanda tokei na komi na Kimbaseke liba tokei na meme ya makala meme ya kote babomaki masere eza koteni ya Kisesi Maluku azala liba Maluku. Donc tosengi boyi mesre nyonso oyo asi aumeli bango nyonso batya bango wapi tobanda ya sika. Donc po makambo etambola bien ezali kosenga tobandele na se puisque compétence ya konome babourgmestre eza na compétence ya nani ministre nani komune nani Ibereka Yeshiberi weto okoboya okoponda
okokonda na ndenge ya liboma. Donc lelo makambo politique fatia aza nango ezali ke congolais a comprendre ke nini ezosala mais bozala l'aise avant tokoma décembre bokoyoka nini obaka enquête ezosala ya bancien ministre oyo tu badirigeant bapesa bilan entre autres mpe na mosite na matata nini bonyo nani na makila nini ye bombas fo bakanga bango bato nyonso wana biso tolingi changement na mboka oyo lokola faci alingi bango nyonso bazosala bacomplike président bazobanga état de droit oyo tozoloba justice oyo tozoloba lelo ezali ya faci te ezali ya peuple ko donc justice tosengi na bamaître avocat moto aza likolo mibeko aza te lokola bazotanga ntambo wa mwambo wa na dossier ya kosente biebe donc tosengi bino unité Congo muluba muswahili mungana betu na musali na biso ezali koyebisa bino ke changement soki lelo moto azotuna idepesi osali nini non idepesi tokuti libulu ya kayani tika tokunda nano dabord libulu po tobanda kotonga eza bongo te yo tolinga tobanda kotonga na likolo ya libulu non toziba nano libulu totya mabanga po tobanda kosala kotonga kende na elengesi kende na nzela ya kikwiti kende na matata nani oyo na matete lisesu kende na de la paix kende na commerce kende na baso de mouton kende bokasa kende na bandundu kure eyaka te sale nini kende na gome tala banzela kende na kamba tala kure yaka te sale nini na kamba soko otangi kombo mabe na faci olembuma baza na kanda yango balobi lokola faci apesi biso kombo ya héros national et puis gratuité enseignement lokola ezali il faut soutenir moto oyo oyo aza na initiative ya kochange mboka na biso eza bongo te eza boye donc nasengi bino ndenge tozalaka boye prière puisque mboka oyo sur place spirituelle balingaki délivrance te faci ye moko ayebisi bakongole boye die nazwi mboka na congo na exposant na maboko na yo zo solution ya RDC possession ya congo eza na maboko ya nzambe misala nyonso ya FCC ya lamuka ya bato nyonso bazosala contre faci ekei na tinda moto na lamuka na bisika nyonso moto bon attendez bato tolobi awa bato tolobi